Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo Tokolobela, actualité politique, Makambo Oyo, to Witaki Kozwa, concernant arrestation, il y a Vital Kamerhe. Parce que avant arrestation, il y a Vital Kamerhe, bato belé, donc tokoki ko bombate, bato ya lamuka, babandaki ko chauffer makambwana, to bandaki ko la soute. Oh non, 5 millions, donc makamba 15 millions, bazolo bangote, parce que Félix Antoine Tshisekedi, yemorope azali na kop na kati. Tango ba eko kanga Vital Kamerhe, to moni discours na bango échangé. Bakomi contre au Vital Kamerhe, yécoute mutu, azali na kati ya masolo yango te, donc yé azalaki na ikaka exécutant, donc mutu ayebi makambwana, ezali soki pona bango Félix Antoine Tshisekedi yo exécutant, bakangi yo tilelo, na mwasi na yo bazali ko lela, okeyi bolo kozali na makala kuna, donc yo exécutant kaka okoloba vérité te. Donc po bomona kaka peuple congolais, to yebi likambu to lingite, to yebaka makambu tolingite bino moko bozali komona preuve que to bandai kolela mingi présent ou azali rwandais étranger bazwa ta nani aya na pouvoir tozu n'importe qui te tozu mwana oyo ya opposant munene ya mboka na biso opposant moko historique oyo monde entier eyebi mwana ya Etienne Tshisekedi ya papa na biso Etienne Tshisekedi akomi na pouvoir mais bino moko bozomona kaka batu ebele bazali koya na makamoko ezali na tina te. Lelo na 5 minutes à lelo tozali kolobela bino to kopesa bino ba raison oyo que Vital Kamerhe il faut atikala na boloko. Bomoni à 2 reprises ba rejeter demande ya liberté provisoire ya Vital Kamerhe pour babimisaye. Donc bazali na raison ba rejeter yango parce que c'est trop facile. Donc oyibi mbongo ya l'état. Donc après au vandi parce que ozana bambongo yango na to moni ke ifo makambo mususu banquete salama donc ba geler ba continuer surtout ya Vital Kamerhe na mwasi na ba kangi yango parce que mbongo wana nyoso tout ezana ba compte ezali ya kimuyibi. Mais c'est trop facile donc yo yibi après ozana mbongo yango ebele okamati mbongo yango o ale opesi caution parce que babimisa yo. Mais Vital Kamerhe akoki ko bimasiko yo te. Parce que so babimisi Vital Kamerhe donc ezali musala pamba mais vokutu bakanga ete donc boyebi soki babimisi ndengi kana yezo koloba et puis ndengi peuple koloba donc c'est même pas la peine et puis boyeba ke soki bakanga ye na kati sikoti aza lelo na kati ya boloko bayebi makamuni babandoko sala bayebi babaki boto bengise na marque ka invitation ko soka yawa donc toko kweya na ye bayebaki donc bino bokanisa na bino teke Vital Kamerhe akobima siko Vital Kamerhe azali kuna na détention préventive ako vanda kuna ti banquete ko sala mati makambuto ko sala mati ba ko katela ye et puis Vital Kamerhe akobima te ti ba ko katela ye boloko kuna akopema kuna donc ba 20 ans ba 25 ans akopema kuna donc bino bo boulete que Vital Kamerhe akobima lelo te donc bino bo boule kaka donc Vital Kamerhe au bout il y a 1 an na poste na ye aibi 350 millions na bisi 350 millions de dollars na 1 an. Siko soka beteki 5 ans ango iba combien? Donc Vital Kamerhe a grand fako ya haut niveau. Donc na 1 an 350 millions. Donc ba cop nyoso to ezali ko bima nazali ko comprendre ko douter nazola sabino estrebota la ba congolais mususu na ebite so bazali bi kolonini donc bozali ko défendre muto aibi mbongo ya trésor public. Opesi mutu pouvoir akomi kosala po écarter baba humilier na modèle ya boye. Il a prouvé tous les documents sont corrects et parfaits et il n'a jamais volé dans sa vie. Mutu aibi mbongo ya l'état. Yiba mbongo ya makambo mususu mais mbongo ya l'état te oyo contribuable azali ko pesa yo oyibi yango.
Et puis Moutouane azaki na souci ya mbokate, azaki na souci ya Félix Antoine Tshisekedi était allié na e. Donc so azaki na souci wana ndenge na zo sabino penza jamais ko sala ba makambo. Ndenge na Pascal Loba non, pas toujours pouvoir sikoyo ngana allié na ngana ko sala makambo. Mais il avait rien à foutre donc il business allait ko yiba mbongo ko récupérer ba mbongo yo tangu azalaki mpiaka donc à récupérer on a ndenge moko donc ya bu niama ya bu salo. Donc, bino bozomona on utilise qui donc à côté même pas un mois donc il y a foutu mbongo bimi donc prison est comme nango il y a bariche donc vitesse donc prison à 2 vitesses justice à 2 vitesses bongo bato bazanga bambongo ya futa ba caution ba suka ata toujours ba ke comme état de droit tolanda na bamboka o civilisé ndenge ba futa ba caution mais Vital Kamerhe liberté provisoire et ko simba te na moment oyo donc il faut vanda kuna ti banquête ko salamati makambutu et ko salema. Bino bokansi donc bato bazana mémoire fraîche te bato bazana mémoire moko boye et keikabo botala bino moko donc ndeko ya mwana soki ndeko ya Vital Kamerhe donc na Mercedes asika bazo ko seka na bango donc naza ko lakisa bino ba image bino moko botala bazo sepla na bango bazo tamba au moment où peuple ils ont kufanzela donc peuple ils ont kufanzela bino bozo ko saka na bino parce que bosombi voiture ya sika bozali ko mekango soko ndenge botala bino moko na ba image voiture officielle oh président mon a raté bon président président comment diamant abi oza caro facha tamola nango il est pas tamola nango oui c'est ma voiture eza caro président fachi qui m'a offert oji donc tout ça tout me calant boro butaka bino mo boro la bord moi kanda c'est pas de la blague donc donc VK hein quand il y a VK et Koti Barasika donc bon ko kutaka mon on tester on va donc avant qu'il donc on tester bon bon air mort tu vas dire ça c'est une Mercedes la dernière S550 AMG 4matic elle est trop forte et là je suis avec Guillaume Kamerhe donc chill quoi on continue tout droit non vas-y c'est ici ok fais attention à ma boule ok donc bino mo boito mona na moment où peuple azali ko kufa nzala donc bino bozali donc ko s'inventer que bosombi Mercedes ya sika ou ya dernière cri donc o ya sika donc bozali ko sakana nango bino bokansi ba makambo boye peuple amona que Félix donc akamati donc ba 10 000 liberté provisoire ya Vital Kamerhe et ko salamate ezali insalamable donc bino mo bozali ko mona biso tozali batu ya fachi donc tozali ba collabo ya Félix Antoine Tshisekedi mais na babiloko tozali koloba oyo ya VK ya Vital Kamerhe tozoko lobanga avec preuve donc makambo nyoso tout kuna na kati o ezali na kati wana boyebake fachi beton président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo azali na kati kuna te. Donc biso tozali koloba tozali bato ya Félix Antoine Tshisekedi donc tozali ba collabo mais tozali koloba makambo oya Vital Kamerhe makambo ya bilobela te parce que sinon te na 5 minutes mbele bobando mona depuis kalambeto lobela rango bobando mona ndeki to bando traiter dossier ya Vital Kamerhe donc to bando zela penza to zwa makambo nyoso tout justice ça se prononcer pour to kota parce que bomoni ndeki to komi kokotela yango bomoni ke maman Vital Kamerhe ke no tala maman Marthe alobi donc etali yete makambo na yekuta yebe ngote akokota ndenge akokota kutu ndenge ni baketi ba contacter Félix Antoine Tshisekedi président alobi makambo wana ezate tanga na bando yebisa bino bozomona ngone liseki justice etali ngaite justice mutu ekosala makambo ngai nazali kuna te ngai mutu na convoquer Vital Kamerhe te ngai mutu na kangisi ete donc nazali na likambo ya koloba devant justice te bato bazo vivre dans le passé ya Kanambe ya Mobutu ke bakangi yo intervention ezali lisusu te makambo wana ezali lisusu te donc bino bozomona on utilise ki bino bokanisi ba makambo oyo peuple abosani yango te peuple bosanité a ko bosana yango te bomona donc tango ba makambo ba so de mouton ebimi bandako oyo ya ba soda ebimi donc Vital Kamerhe makambo tout elekaka na biko présenter donc soka pas ebimi Vital Kamerhe pas abimi sikop donc soka li solo mo rekoti ya mbongo Vital Kamerhe abimi sikop awa bozali ko mona na relaxa bino bomoni ke société et salami na mois de juin mais société ezu mbongo oyo ya projet oyo esalamaki na mois d'avril donc ma solo ya mois d'avril société ezalaki te société esalami na mois de juin mais bazwi mbongo bankese mbongo
ya makambo oyo ezalaki déjà mois avril. Est-ce que ezalaka te ba société fictive ezali ko sala ma bati société moko boy na adresse moko boy nazali ko lakisa bino adresse oyo ba kene boy zo correspondre même pas ezali adresse moko privé ezali ndako ya mutu mais batiango na kombo ya société wana. Est-ce que makamba bo bino bokansi makamba boy vraiment peuple a kosepela na yango bozo mona ke Vital Kamerhe a koti après liberté provisoire à bimi, mais c'est trop facile. Et que zala ndenge ni peuple a komona ndenge ni peuple a kosepela na yango te mais fuku to bakanga ete ke basala ke akoti pe abimi. Mais nazo yebisa bino ke Vital Kamerhe azali grand fa kwa ya au niveau, donc place ne ezali na boloko place azali et puis akobimaka sikoyo te. Vital Kamerhe azali ko sambu sa président de la République. Président de la République côté toi abandon kende na mukumba ya 15 millions Vital Kamerhe. Donc abandon mona ndenge ni na kosala tala ngolo baka bobu babokeli ngolo baka bobu babokeli zala na presse étrangère ezala ta biso moko bo moneki na Londres. Donc président abandon tambola na mukumba wana meneti yemo yebi ndenga sala makambo na ye abandon ke na malembe soni me ayebaki ekusuka bo. Donc to tika makambo wana Vital Kamerhe mérite la prison et puis il n'est pas là pour abima sikasko, il mérite la prison pe akovanda kuna détention provisoire wana akovanda kuna ta 2 ans ata 3 ans nan basambisi ete pour banquete ça parce que bozali komona bomoni liste ya bino moko bato barokende na semaine tozorba. Semaine tozali ko banda une trentaine de personnes bazali convoqué kuna toujours na dossier ya Vital Kamerhe. Bongo bino boya ko lobaka soki ndenge ni bino bata est kuna bo sala ba trouble kuna bino bozomona ba millions 300 millions de dollars au Vital Kamerhe bino kuna asa tongela bino nini ata WC public ata WC public ata toilette publique atongela bino bozoko firtula mbanga na makambo bino boyebite bino bokansa mutu lokola Vital Kamerhe. Donc directeur à cabinet il y a président de la République, allié à président de la République, bakokange karabo na makambo ayebite. Mais si andimi kuna, pourquoi ce que makambo nga yebite andimi pourquoi? Andimi ti pourquoi ti na ba 350 millions andimi. Donc to tika makambo boyebi te bozali ko kota yango kaka na bi côté là. Donc Vital Kamerhe azali na prison, donc akotika la kuna ti banquete au salama azali na détention provisoire à Kotika la Kakuna. Donc, tu as marqué une courte pause publicitaire. Ndengbino Kaboyebi, partenaire Nabiso Bazali Mibale. Donc, Romain Ilunga, les grands traiteurs, na CPLA TV décodeur Oyo, ya Banamboka. Restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.
Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc, bino mo boito landa ba partenaire na biso mibal on a sarabino ba partenaire éternel, il y a Club original 5 minutes avec César Ngadi. Donc le grand traiteur Romain Ilunga na kacha Belgique azali na mobilité géographique à se déplacer partout dans le monde et sika bogobenga et puis Sepela TV décodeur o ya bana mboka ya mukie au china poche au tamboli partout et sika internet ezali au branché yango au tali babilengi nyoso tout ezali na kati ya Sepela TV. Donc sikoyo tozali koyebisa bino po bomona karake présent na biso azali noko yaya yanke donc moi na la musique donc esprit à la musique bomone ki donc Janine Mabunda wana na tambo moi ba fiotola ki neti mbanga bomone nde ba convoquer ki bango bomone ki ndengi ba convoquer ki bango donc 2 jours après ma solo monde ba convoquer ki bango Janine Mabunda ye wana bomone itambo moi mavani musika kuna ata banda zalaki rebelle nana lia gazma ndenge wana te azo banga kutu ko pesa rapport na micro momi wana ka donc azo benga wana ba marque papa ya ba skivage boyebi baliaki donc dernière gazma donc tant ba koti bomone ka tant ba koti tant ba caméra na bazalaki bomone déjà donc face ya présent Fatin ndenge zalaki donc face à bato kolo ya ba colère azo bakata do bato presse ba bimana epsi bango ta bino bo sakana bino bo monanga yumo be bo monanga bentre donc bino so bo meki so ba jeune bino bo sala wana donc bo mona kalaté dissolution zo salama et puis total la bison na bino peuple alingi nani ba les gazman na ndenge moko banda ba yeki wana ba tika mutu na se ba fiotolaki mbanga te parce que ba déclaration na ba sala ba buzoba wana na banini mais ba fiotolaki mbanga te Félix Abibino bo sakana ngai na moment où biso tozoluka ba solution tozokangisa ba vital ba caméra tozoluka ba solution bino boye nga ba contre tellement comme na bino buzoba wana est-ce que bo moni siko cour constitutionnel et peut nga raison ou pas donc bo keba na bino na makambo na bagazama baliaki na ko sepilate moko na bino za na place na bango donc père wana donc neti masuba donc ebimaye donc moi na libanda tongo ba pesa contre randi yem te fala pesa ta contre randi yem sénateur yem konja sénat il fala pesa contre randi mais atikeli momela parce que yeba ndoko kokolo bate gazma balie neti donc neti bana mike etikeli ka bazo ba mbata na bandima koko mais babike ka présent akoyo sala ba makamande ngondate donc boye bakaka ke donc makambu ezali ya mboka na biso ezali jeter maso le bandi bilenge bandi na FCI bino 2020 bisengo ko kota na mboka na bino botala ka ke présent bandi na directeur cabinet na ye allié na ye donc ake boloko donc bongo bino siko ba mabunda na bazako banga parce que basana ba dossier ko sakana te ba onatra batambo mama bazako banga ba dossier ya Belgique aboma batu na ba vieux moko ndima yango et puis na ba dossier mona na zo ba marché ya ba boloko makala ya ba luzumu ya ba ndolo pour nous fournir des dommages au moment où il y a des na Belgique bango tout wana bako lekana bako kangama ezali kutu likamba sakanate donc 5 minutes alelo tozalaki penda to beta sete pour to ebisa batu vital caméra azali ne sika o esengeli azala donc a kotu kutu na retard parce que fallait a kota banda kala so président azalaki na marque que il y a démocratie te ango koti se banda kala donc vital caméra azawana do ba dossier tout ba biloko tout eza en charge na ye donc azo wanga na te azali kondima yango donc liberté provisoire il y a vital caméra et que salamaka jamais donc arozala kuna zali na détention préventive donc vandi kuna azali incarcéré azali na bolo kwa vanda kuna donc presa nini donc siko yo yibino ba mbongo ngo kaka siko yo okobimisa o pesa na koso po bima libanda et puis aux engagement ya 350 millions yo rozwango wapi po futa. Donc Vital Kamerhe ako vanda kakuna donc boye ba ke Vital Kamerhe ako zo ba 20 ans à 25 ans de prison ferme. Boye ba yango. Donc yango le loto betre penza c'était pour
bana mboka boyeba ke 5 minutes elobaka bilobela te 5 minutes elingai passé et monaki neti bato bazobima bima libanda donc on dirait bato comme na mémoire moko courte bato baza na mémoire courte te makambo oyo donc Vital Kamerhe asali eza ba forma solo azali mutu te kalingi peuple donc il faut tikala donc d'une façon indélébile na ba mémoire na biso tokokobosana te tolexi bino te société salami na juin et marché et avril ezalaka société bati adresse bobaka notala adresse wana ezalango adresse moko ya mutu normal. Est-ce que vous avez makamado donc ce qui est là il y a ça directeur cabinet makamto ezo kota on a ya yebiso ka koti alukele en cop ndeko mwasi alukele en cop ndeko naye donc komi mbongo ya trésor public mbongo ya l'état congolais et komi ya famille naye ya bandeko na non ekoki ko salema jamais abima soki siko abimi si batutu wana ba fa comme sous wana ba kokimat akokimisa bango ba msusu ba kokima na bandeko naye jamais NON et koki ko sala matezali insalamable donc Vital Kamerhe akotika la kuna akozala jamais na liberté provisoire akotika la kuna tiba ko samsa makambo donc yangwana 5 minutes à l'élo il fallait to beta c'était donc ndenge na ifsa bino ka to comme na suka ya émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc na toujours je reste toujours friand de vos commentaires de vos suggestions observations même critiques n'hésitez pas à me les faire parvenir directement sur notre compte YouTube ou sur notre site internet cluboriginal.com donc na comme na suka boyebika question na comme na suka na pesa mbote na base donc boyebika base na banda toujours tiba kokunda ndeko na biso o to perdaki na maladie o ya coronavirus donc ye akozana biso kaka ti akokene na sa mabele to ko bosanaka kotanga ka été donc honorable député indéboulonnable Ziko Mayele le pauvre Ziko Mayele tozali kolela yo tilelo donc jamais to ko bosanaka yo Ziko Mayele ozali kaka na kati na biso ozali kaka na 5 minutes place ozali ko se plaquer 5 minutes ezali kaka c'est ko continuer donc na kopesa siko mbote na kati ya Londres na José Kano ki kakamene na kati ya Londres merci à trop na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Londres nazali kopesa maître Wera Mukuna bambote belé ainsi que maître Raja Moule donc bangontu basimbaki sécurité à présent na biso tanga zali kuna donc vraiment bazali batu moko batu ya malamu à part ki maître na bango bazali batu ya mitema malamu nazali kopesa mbote na 78 na région parisienne na Mingita Chiku, la petite Mingita Chiku, yo bika ravena onde to solaka donc vanda kaka calme donc confirmé si là donc yo moko bika ndé to développaka donc merci il y a trop na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi na kei na kati États-Unis d'Amérique po na kopesa mbote na José Mvwemba na Caroline du Nord José Mvwemba merci na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi na kei na kati awa na zungi na kati ya base na ngai serré penza base na nga o evanda nanga pembeni na nga nazali kopesa mbote na waje lourd donc wana penza za petit nanga penza donc ye base privée donc waje lourd waje donc merci à trop na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kei na katia reine pona kopesa Igor Balox ya za base oye vandara na kati kuna ya reine donc merci à trop na nyoso tout bo sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc nazali kopesa mbote parce que mikolo boyebi ki asi ayembela bandakala Simo Kimbangu papa Simo Kimbangu donc ye fois tala makambo ezoleka na mboka na biso donc nazali ko loba vraiment les grands chanteurs de charme na kombo ya Delvis El Salsero donc ya yembela déjà papa Kimbangu faut aya atale la biso makambo ezoleka na mboka na biso parce que vraiment ezali pasi na mawa na motema. Nazoki siko na kati ya Seine-et-Marne plus précisément à Melun pour na repesa Francis Elanga na nene makumbu mwasi na ye donc ba mbote belé bango bazali balandi minene il y a 5 minutes avec César Ngadi donc na kei siko na kati ya États-Unis d'Amérique parce que ye kombone mama sociale Niki Nyanga azala kana kisasa mais de façon que mikolo donc net confinement kendaki na miso de service atikali kuna mais akoregagner kisasa kalate donc mama sociale Niki Nyanga ba te ebele esika yo ozali na kosukisa donc vraiment pour na ko souhaiter ba bon et joyeux anniversaire na mwasi ya petite nanga Alain Yeye donc madame Alain Yeye donc merci à trop anniversaire no les gars qui menatena qui vraiment na souhaiter yo ba bon et joyeux anniversaire l'émission donc madame Alain Yeye
bon et joyeux anniversaire de la part il y a vieux Nayo César Ngadi na 5 minutes avec César Ngadi. C'est donc la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Swami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Méchant otokomi nango kanambe tokobikisa oto ifuzwa masolo na mbunchu pena dikosi. À très bientôt.